Oui, très chers internautes, Sokutani Susulelo et Sengomingi, Nabina Nyosubolanda Gabiso na Congo Lisanga Télévision. Je sais que vous nous suivez partout dans le monde na Bisika Nyosubolaka branché connecté na Congo Lisanga TV na ebike chaîne nabino oyo esalaka bino bien oyo epesaka bino ba actualité sur la République démocratique du Congo na pesi mote na yemoko la patronne Jeon Bioko place azali na pesi mote maman mosala malamu pona opesi biso cadre pe ya kitoko po to sala mosala to s'exprimer et liboso ya ba peuple congolais. Tout là que c'est pas peuple congolais et si kanini ni vérité ezali et si kanini molili ezali mais bongo poto tonga école na biso il faut vérité ezala molili ata umeli mingi bino nyonso bozala kana biso na Congo lisanga boyeba ke vérité ekoyeba na kaka donc topesi déjà mote na ba téléspectateurs nyonso bazali banda surtout batu nyonso bazana diaspora mobimba États-Unis, France, Canada na pesi mote lisusu na yemoko le résident na kati ya San Francisco Willy comme na mwasi na ye mama kaba bisika bozali na pesi bino ba mote bolanda biso na kati ya émission tuzaka nango na Congo lisanga o na yebisaka bino ke Congolais mokote asalama na makasi na yepo akoma Congolais mais lelo tozana dossier moko oyo et sali biso vraiment pasi mingi na kati ya République démocratique du Congo na bi ke boza vraiment ba témoin surtout ba tunyo ba branché connecté na bi ke boza ba témoin bolanda qui semaine passée de ce qui s'est passé na kati ya République entre les pasteurs ndeko na biso pasteur Kidiamina o azali bongo mukolo église CPC o azali bongo président organisateur ya regroupement moko isangisa ba pasteur ebele na Kinshasa église na Izara na Yolo parce que Kidiamina ancien député azabongo pe patron mukolo chaîne R top donc parce que Kidiamina salaki conférence de presse na yepona ko expliquer ba téléspectateurs que yé likambo oyo ba ko cité bazo cité na makambo itali poison aibi yangote likambo ba cité que alingati la pasteur Wallace poison yé aibi dossier wana te selon makambo na ye maloba na ye alobaki na conférence de presse pour bengisa ki ba journaliste bazala ki ebele wana ba journaliste batuni ye moi mituna quand même à s'exprimer pour na ko expliquer te makambo wana ye aibi yangote voilà. Tango dossier les kaki ya makambo poison selon pasteur Kizamina a lobby que tango dossier on les kaki ya zela ki libanda azaki vraiment le banda ya Congo a lobby kendaki depuis mois de mai donc après Covid après confinement bazara ba confiner kabiswa tango ba décréter confinement ya voyage selon malobana ya lobaki na conférence de presse qui est azalaki awana kati ya République démocratique du Congo te bongo bako cité na makambo wa poison oyo balinga batie la mwana mboka pasteur oyo munene mukolo ministère Wallace na pesi mbote mo musala nzambe oyo motema malamu na pesi mbote place ozali na sambela akuna te mais balobaka mutu soki azana na bomoi héros so azana na bomoi faut bo reconnaître ngai na pesi mbote place ozali nzambe apesi isusu ba jour ebele na kati ya musala ya ko sala pona ko bikisa milimo ebunga parce que ça sera problème na mututé au biso no stoyebi pour histoire na ye biso ba musu stoyebi yango awa to yepoto bet histoire na été mais to yeto pesa bino to la kisa bino wapi place nini vérité ezali na makambo oyo parce que examine oyo bengisa ki ba panzi sango pour s'exprimer pour biso to lukaka la vérité place molili ezali mais yango lelo na tongwa pour tout comme déjà na pour toi dimanche to betaki tour kaka na ministère wala ça pour to meka ko solo na ye bolanda makambo pasteur wala à répondre à lobby mais liboso ba panzi sangote à lobby ngo na kati ya culte par rapport ya conférence de presse ndeko papa na biso Kizamina sala ki conférence de presse pour na ko wanga na makambo na bolanda ndenge nini ndeko pasteur wala parce que mon ministère Wallace hein parce que Kabundu Wallace ndé biso nyonso to yebelier ndinga ko s'exprimer liboso bana nzambe pona makambo yo ye ayoki parce que Zamina a le na conférence de presse donc bolandango
très attentif. Abonné na biso nyonso na ba s'abonner lelo bolanda boko zala jamais déçu biso ba journaliste biso ba panzi sango surtout biso toza na monde ya YouTube to la place vérité izali yango to betaki tout lelo na ministère wala poto la bino vérité donc bolanda nano élément wana commentaire après élément wana donc bolanda na linga kina expliquer muke pour un problème ya sous continuité, na finalité, na makambo sota la poison et le kakiawa. Je voudrais expliquer un tout petit peu la continuité et la fin de l'affaire poison. Est-ce que vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Est-ce que l'église est prête? L'église est prête. Ça va. Très bien. Tel que je vous avais annoncé, délégation. Nous avons monté une délégation. Tokutani na pasteur Godin Poyi. Nous nous sommes rencontrés avec le pasteur Godin Poyi. Il était venu me rendre visite à la maison. Tobengi pasteur Nabiso oyo batanga ki na makambo poison. Nous avons invité le pasteur cité dans l'affaire poison. Ayaki. Il était venu. Tokutani. Nous nous sommes rencontrés. Tobengi pe frère Wana oyo a témoigné ki makambo poison. Nous avons invité les bien-aimés qui avaient témoigné pour l'affaire poison. Tolakisi pasteur. Nous avons montré au pasteur. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous voulons que cette affaire passe à l'amiable au lieu d'aller sur 4 chemins. On a demandé au garçon. Le garçon a confirmé la présence du pasteur. Le garçon a confirmé en présence du pasteur. Voilà, pasteur. Il a dit, papa, tel qu'il est là. C'est toi qui m'as fait donner le poison pour empoisonner Walesa. Le pasteur a regretté ma case. Le pasteur a regretté. Parce que c'était entre nous. Et puis, pasteur a lobby. Et puis, le pasteur a dit. À cette période-là, je n'étais pas ici à Kinshasa. J'enverrai mon passeport pour voir qu'à cette période-là, je n'étais pas à Kinshasa. Il n'y a pas de problème. Nous avons dit il n'y a pas de problème. Le pasteur Godin Poyi s'est décidé de continuer. Qu'on vienne encore se rencontrer. Pasteur Godin Poyi m'a amené le passeport du pasteur. Passeport et ça qui na visa il y a ba période ouana et la qui que pasteur azaki na mboka te. Le visa sur le passeport de ce pasteur là-bas montre qu'à cette période là-bas le pasteur n'était pas dans le pays. Non, le ce problème est ça te. Moi il n'y a pas de problème. Ce qui est azalaki a eu problème te. Si il connaît l'affaire. Ce qui peut a eu problème te to tiki kama kambongo to continuer to ça l'enquête to tika makambongo le calamiable na ndenga nzambe. Si aussi ne connaît pas l'affaire, on abandonne tout, on laisse tomber et ça se passe à l'amiable. Moi aussi j'ai dit au pasteur Godin Poyi, je lui ai dit j'ai l'audio. Puisque j'avais mené des investigations à cette pour auprès de la garde du pasteur en question. Comme le garçon continue à confirmer. Na lupango esika tozalaki yepa banda kofutela kuna na yebiye muto banda koede ngato kutana na pasteur. Le garçon a dit papa je ne mens pas, c'est sa garde qui me facilitait l'entrée pour rencontrer le pasteur. Et puis totinda ki batu ba jour ali boso ba kutani na garde. Nous avons envoyé les gens le premier jour, ils ont rencontré la garde. Garde a lobby ya solo abanda ko kutana bango na pasteur. La garde a avoué que c'est vrai, je lui facilitais la tâche pour entrer chez le pasteur. Na na ekoloba mais soki etikali ka munoko boya ko ya ko wanga na bokende bo sala neti noko ya garçon wana trésor abengi ye muto abanda ko tinda ye pa bakutana na pasteur babonda la pona ye garde a confirmé pas noko que ye muto abanda ko faciliter. Il faut, je dis que si ça passe comme ça sans preuve, si ça ne sera pas bon, alors allez pour avec l'oncle de ces jeunes hommes là-bas vers la garde, que la garde confirme, comme ça vous pouvez enregistrer. Yango bakende ki lisusu garde basalinet bazo solola na noko abengi est-ce que papa oko confirmer nga eza yo muto banda ko aider ye garde a confirmer toujours audio ya confirmation wana. On a fait des manœuvres là-bas et finalement la garde a confirmé, nous avons enregistré l'audio. Na lobi me biso tozolo bateke za pasteur lokola pasteur a lobi eza yete lokola yaza musala nzambe tozondi mais loko musala nzambe azolo menaza entre le marteau et l'enclume koto yo mwana yazo girer na liboso abatu koto pasteur pa boy
ngai naza victime totiki likambo ngo toyeba ndeni to continuer totikeli likambo ngo. Alors moi je me suis dit, finalement je me retrouve entre le marteau et l'enclume, puisque d'un côté les garçons sont en train de jurer même devant l'église, de l'autre côté le pasteur a nié. Comme c'est un pasteur, nous acceptons, alors nous vous abandonnons l'affaire en question. Et puis ngai na belaki susu makasi na période wana na ligaki na kufa menzambe a intervenaka. Et puis je reconnais qu'en cette période là-bas j'avais vraiment souffert, mais du moins Dieu était intervenu. Mais yoko sala ke na période oyo biso to fandi tozozela tokuta na pasteur Godin Poitoyoki conférence de presse basali yango et pas pasteur na biso. Il s'est fait que au moment où on attendait notre rencontre, la nouvelle rencontre avec le pasteur Godin Poyo, nous avons appris une conférence de presse qui s'est tenue. Donc Ali avance à sali conférence de presse. Le pasteur nous a dévancé, il a tenu une conférence de presse. Alors vini la conférence de presse. Qu'est-ce qu'il avait dit dans la conférence de presse? D'abord ba journaliste mi balé mususu abengaki neti bato basololi journaliste azo poser question moko ya mabe ya salité ya respecté par na biso. Les deux journalistes qu'il avait invités, c'est comme s'ils avaient déjà causé, puisqu'ils lui posaient des questions tendancieuses, les questions qui manquent du respect à notre endroit. Et puis pasteur ayoko loba ke pasteur wale saza problème te likaboye liye mais problème ezali ezake ngai naza na passeport nanga ala kisi passeport à se justifier alobi ke soki pasteur wale sa alandeli garçon wana te pour alakisa mutu achaki poison te, cela veut dire eza montage au basala qui contre nga. Dans la conférence de presse, le pasteur a brandi son passeport pour dire que voilà mes visas. Ça montre à cette période là-bas, je n'étais pas ici. Alors, si le pasteur n'a pas, la personne n'a pas de problème. Mais si du moins il ne suit pas le garçon là-bas pour terminer l'affaire en question, ça veut dire que c'était un montage monté contre moi. Indirectement et pas de journaliste qui est montage pour récupérer le montage contre eux. Dans la salle politique était pasteur wana aza mutu na linga kamakasi na te yakutu une église na 2013-14 na somba ventilateur ya likolo on va bien ngoni les plafonniers. Plafonnier wana plus de 30 na somba to zalaka na très bien aza mutu na lingaka ngakutu na bandoko limate garçon dango azoloba zone di mapenze a solo que pasteur ko sali kambwande wana na zone di mate tellement que na l'excepé le bosso ba toi girer na bandoko ndima na ngai kaka te. Devant l'église. Je suis ici devant l'église. Il n'y a personne qui m'avait invité ici. Il n'y a personne qui m'a envoyé. Il n'y a personne qui m'a donné même un franc. Si ce que je suis en train de dire ici, c'est faux, et que je suis en train de mentir, calomnier pour les serviteurs de Dieu, moi, jusqu'à ma 5e génération, que nous soyons maudits. Mais si ce n'est pas le cas, que la même malédiction retombe sur ceux qui m'avaient envoyé. Si na lobi ndenge wana na koko sala le complot ya kosala bakanga ye neti politicien na kende ko fund seke zala ka complot na lingaki na sala loko moko moya ya mabe mais omoni na kenda ngona ndenge nzambe pona ko lakisa ke complot ezate na sala yango kaka avec amour devant serviteur de Dieu. J'ai fait tout ça avec amour en tant que serviteur de Dieu parce que ce n'est pas un complot, mais du moins je n'étais pas content de son langage qu'il avait tenu devant la presse. C'est comme si il avait déclaré indirectement que c'était un montage contre lui. Je ne pouvais pas faire ça. Ma réponse est celle-ci. Je ne peux pas faire arrêter ce garçon parce qu'il est venu se repentir. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà venues se repentir. Ils ne sont jamais arrêtés. Il y en a même qui étaient venus avec des armes. Et si je les fais arrêter, c'est comme si j'érige la barrière aux autres personnes qui pourraient venir se repentir. Et même Dieu ne prendra pas plaisir à ça. Je ne peux pas me justifier moi-même. Parce que c'est Dieu lui-même qui m'avait sauvé. Amen. Amen. Mais ce que je dis au pasteur, est qu'il a mal agi. Parce que nous, on attendait notre deuxième rencontre avec le Godin pour terminer l'affaire. Il nous a défoncé en tenant la conférence de presse pour monter des choses comme ça. En tout cas, je ne suis pas content.
et moi na wana zalaki mingi mingi lié et pas garde naie parce que garde naie asalaki audio tokanga qui na photo naie ataki na carte naie na kotinda pasteur atuna garde naie makambo ya lobi parce que na kotia audio wana sikoyo na ndenge garde naie lobaki tango nazo tiango atuna garde naie ezaye mutu alobi ou bien mutu mususu garde wana alangwa ki masanga pona tindi batu deux fois ezaye mutu alobi ke abanda ko sa garçon na pasteur ou bien mutu mususu soki ezali garde oya alobaki bakuta na pasteur le problème ezala ngai te nga nazwaki garçon wana s'appuyer mingi pas garde ngai na ko loba jamais pasteur na kende ko solo likampo na lingio makasi et puis ndenge eza wana makambo linge kende ka ndenge wana siko yoko ko bimisa makambo ngapo na mi justifier ngombe nazo bimisa ojo ya garde wana na tiango yo tuna siko garde parce garde azoloba ke ya yebi garçon wana za garçon à quartier ba fanda quartier ba yebani mais garçon lobi ma yebi garde wana ba yebani ya solo mais yemu tomanda ko faciliter ye. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, papa. Eza maître, hein? Ah, ouais, ngai. Ah, bon, asepeli. Asepeli mingi. Nga naza noko a trésor. Natindaka ye chaque fois. Ayaka okutana mosala nzambe me. Ayebisanga lobi mutu moko ayedaka ye wana maître. Nayebi to soki eza yo. Ngai. Ah. Oyedaka ye po wakutana papa. En tout cas, merci beaucoup. Mais akataki azoya susu tende na tunaki na bime ndeni nozo kende kuna na te finalement azai na ba motif azako expliquer ngai te ona okende tout ça bon c'est pas la guité alingi na bazonga na papa atinda biloko na ngai pa na ye a mona na papa lokolo peut faciliter kaye c'est bon comme ça oki ko faciliter vraiment na habiter so zaki na likamso ko loba. Il a un peu passé à travers na bino dans le salon parce que ils ont passé dans le salon. Mais il y a des gens qui ont été ils n'ont pas ce son de ils ont pas ça par contre des bateaux bayaka. Et nous sommes là à comment éviter ma yambara bateau ma pampa. Mais on a facilité de façon à pousser naïe, nous avons la sécurité naïe, et mon combat naïe, nous avons la facilité, on a dit au panel, on a voulu dire que bon, tel, avant pousser, non, non, pousser un ballon. Comme tu bango, par exemple, pousser par naïe, nous avons ça de toutes les façons, le lot caca, nous avons un bureau, le lot, nous avons un naïe, comme ça. Ah, c'est bon. Si vous avez des gens qui ont moi eloko moko ya yo moko pe na okutinda la kombo nini? Oui. Naza kombo na matua. Ndumba. Pa? Ndumba. Ah. Opesa bango ba identité, opesa bango soki ba bimi ba otindela ngango comme ça na za nango. El moko moi unité soki monani na tindi pe pa na yo pe. D'accord. Merci beaucoup. Zamba Pambola. Merci. Le tango basolone na ya lobi a facilité kaye pour les moments un peu difficiles. Ngamutu na facilité kaye bakutana mais na ko sala tout poto tindaki ba ko sakiye ke sala tout bakutana les sous nda lobi a ko sala sous effort bakutana mais et comme moi passe mais ngamutu na facilité kaye a lobi biloko ndengwana et puis balobi soki bakotindele mo mbongo alobi azotinda carte na ye nde yango wana tindaki biso tozana problème te ngana lingio na yebiye na sima moninga na ngai ya Bruxelles nde toyebani na pasteur toza ba pasteur makambo boyeza makambo moko ya bien te tokomisa ngo libanda ebele te tonga to si sango la amiable ele kaka ndengo metango sali conférence de presse yango nde tindinga ike na tia ojo oyo po bolanda yango na sali mabe na sali mabe ça va. Oui, très chers internautes, naebi ke boza ebele libanda ya Congo, binanyos boza na Johannesburg, France, bato baza na Suisse, ba Congolais nyos baza na Finlande na pourquoi pas na ba Congolais nyos baza na Chicago, na pesimbote en passant James Bungu du place aux alliés na Chicago na pesimbote na ba Congolais nyos ba uti Kolanda.
oyo tozwaki lelo na ministère wa l'Est par rapport à la conférence de presse ndeko Kizamine parce que Kizamine a salaki pour na makambo ya poison binosiko batu bolandi bo comprendre ce que place vérité ezali pour biso tozana commentaire belé ko salati ndingi bo comprendre la vérité mulili ate umeli hein vérité ko yebana kaka ndingi bo comprendre la vérité ya makambo oyo eleki entre les deux hommes de Dieu bo yeba nini nani bokopé sa faute nani bokopé sa raison donc to sengi na basali nzambe nyonso oyo ba azako kamba mangomba bomeka kozana biso na ndenge ya bien pour ces dernières décennies ba passé ba ko yikisa bana nzambe soni makasi kuna na RC bato mususu bako welela ebonga kuna boye bato mususu bako welela boye kuna pe boye makambo poison elungwe na ba politicien elungwe na ba musicien et comité pe ba pasteur nyonso ana pona nini bino bato boko kamba biso na mangomba bokamba biso pona ko bikisa milimu oyo ebunga bome mango na nzela ya nzambe po nzambe azana posa kaka ya milimu ebunga po ezongela ye mais bino bato o nzambe apesa charge tala bo lolenge nini makambo bokomi kosala nayebi ke ba congolais nyonso baza libanda ba africains nyonso baza libanda ba nyonso baolanda pour le moment bo comprendre esika nini siko vérité ezali donc biso tozana commentaire belé ko sala te pona lelo to komi presque na suka na pesi mbote na bino nyonso bolandi na bino nyonso boko s'abonner lelo na pesi bino mbote ya mingi na pesi bino mbote bolanda bo continuer ka kolanda yango na bino bato botu kolanda na pesi bino mbote bo s'abonner pe ebele na Congo Lisanga TV to pesi mbote pe na yimoko la patronne Jean Dioko to pesi mbote place ozali musala mala musala toujours Congo kende liboso donc ngai na bino soki nzambe azongi te to sakaka na bino ciao na mikolo koya merci.